alikakete mutu asala atambula ndenge esengeli atambula. Eloko liboso ba principe asali mutu alobi nini asali yo biloko nyonso byamela asalela kasi biloko oyo balokozwa moko bana kopesa ngai yango mabunza alitata osala kokolo dimanche ezalaki te kasi mbeka bazalaki kopesa yango mbeka wana ezalaki na basi bazokomosi kokesengeli bapesa te baketuma mbeka wana yango ebongama dimanche kosambela kosesa pie na kombo ya nzambe na journée ya dimanche. Lelo mingi tozwi na kokotela ba TikTok ono nzambe alukaka intere pesa no dete pale nzambe seke intere na kukuta wasali ye bozwa bandunda abale kuba na kutumela kande kaoza ni tangu koye koso nzambe tangu kote mena mukile intere koso fosala nzambe ko pesa ni koso nzambe tangu pesa ni koso nzambe deuxième problème biloko zozo afoko asusa nzambe alobaki na kaina abel makambo actually grâce au pesa nzambe actually kaza makambo te bandi lelo komasi matango asale mutali koso toya kozomana tena adamika tokozoma mosusu na babimbe kako bozomona bosolekilendo na bakate tesono kopesika bapase dini te mais dini yango lukila biso deuxième problème à part le premier problème oyo adamu deuxième problème ya kaina abele koya susu na problème badini esengeli bapesi mutu asesakile nzokolo liboso nzambe mutu apesa dini na oyo azozwa esalaka alliance mpona nzambe atalaka mutu alingi ye na mutu akoyi ye sinefe kozwa dini me mutu soki ozokabela ezomonaka mutu ala mino na ye kolingo opesa nini ezali mutu akabela otele mobali ozwi donc omonaka mutu omo alinga ngai esali te dini ezali alliance ya bolingo ya nzambe yokani esengeli mutu atosa mindeko ya nzambe lelo ezali mokolo dimanche tozwi chapitre mingi ngako tozalaka na mibeko ya Esaïe 58 verset 13 ya olobi kotosa mokolo ya kopema pamba te ezali mokolo na ngai ya kosamba bokomisa yango mokolo ya monene mpe ya esengo na mokolo yango kosala mosala moko te bobongisa makambo ya bino te kosala mobeko te kobeta masolo molai te koluka bomengo te wana nde ngai yawe nzambe akoyokisa bino esengo mingi. Alléluia. Amen. Oyoki principe ya liboso peso oyo ezali jeunesse na commencement bosala mosala te mokolo komisala yawe tokenda misala tosala baprojet basolo milai oboyo koya mpona nini bazala ko topesaka liboso yawe. Deuxième chapitre lobini Josué chapitre 1er verset 7 à 8 totanga koma yesu ya solo zalaka kama kazi mpe molende mingi mpe tosaka malamu mibeko nyonso oyo moyizi mosala na ngai apesaki yo po otambola malamu zala makasi tosaka mibeko za baloba na baprofeti po totambola malamu nzela no ezala kokote biso bali tokomela baproblème totengamaki na etape totengamaki na bapase yango bapromotion sortir yango lisusu mpona nini totiaki lokolo te isika ya mokolo ya baprofete nde tokomela baproblème na bavie na biso mutu azosambela mingi mutu azotanga mingi bakota leza parce mofele bible soko otanga bible ozomiteya yo kwatezala makambo ebele ezala bible me bayebi so yango te ntango nzoka nde boye basalaka boye nzoka nde boye basalaka boye nzoka nde boye basalaka boye yo mpe osala ndenge otangi
poko tayaka miteko Moïse alobaki kati na yo po totambola se tokani na baprincipe na miteko chapitre 18 nzambe apesi biso nzambe toyoka yeba na kotambola yeba na komarche po tolonga na etumba oyo komele koso po tezela tokende nzela pasi esengeli kotambola na miteko tokani merci ya sukolo nzambe asengeli